Bandeko bolingo mbote na komanesi masia esengo mikosa bino na ntongo ya lelo parce que eza déjà minuit awa boye vraiment nazali na esengo kozala na bino elongo lelo ezali mokolo moko oyo vraiment ezali spécial mpona ngai mokolo oyo nzambe abengaki papa na ngai pembeni na ye na yango wana nazalaki na motema na ngai tokabola likambo etali verset ya exode 20 verset 12 eza kolobela ya baparent ki biso bana to bana kotosa baboti na biso po te tokoumela na mokili oyo bandeko ezali important maman aboti papa aboti ba toujours na ko respecter parce que ezali promesse ezali en fait nani commandement oyo eza koya na promesse ya liboso parce que ba parents bazali banzambe na biso awa na se pona ba basi ba perdre ba papa na bango to ba maman na bango ba yebi douleur wana na yebi que perdre parents ezali facilité ezali pas si bien aimé yango na pona bandeko bazana na ba parents susu to pe maman to pe papa zali yebana ko lakisa bolingo yebana ko lakisa respect yebana ko lakisa ki ya solo ozali penza ko pesa nzambe merci na maso asena bomo na yo alors ndeko tango zo na papa no to pe mama na yo ko bosana te atozo mona ko komina mayele koleka ye atozo mona ko komina mbongo koleka ye me yeba ke yenda mema kiyo yende alakisa kiyo malobana ya liboso yende psiko deni kozala moto na mokili oyo alors vraiment bien aimé boza toujours na respect na baboti ou bazana ba parents na biso po bango ndi bazali banzambe na biso awa na se yango wana penza liloba ona zaki nango pona moko na biso pona moko na biso na butu elelo nzambe na pambola moko na moko et puis tumani boye lobi butu elamu